Na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi ya ngai wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokute na bino lisusu une fois de plus. Dans la ba émission tokosala la kabino les analyses spirituelles. Ndenge tolobaka yango les analyses spirituelles ezali yoko ya émission oyo tokosala yango na nzela ya méditation. Nanzela ya mabondeli et nanzela ya ba inspiration. Ndenge tolobaka lere nyoso émission des analyses spirituelles tozalaka na posa ya koyeba posa ya nzambe tosala oyo nzambe alingi po ete oyo nzambe abongiselaki biso mibale tokoka kozwa yango. Soki nzambe asepeli te na nyoso oyo biso tokosala batata ba mama tozali kosala musala ya punda. Yango posa na biso ezalaka tosepelisa nzambe e na sima nzambe soki asepeli toyebi ete oyo nzambe abongiseli biso tokozwa yango. Émission des analyses spirituelles tosalaka yango na banzela misato. Nzela ya liboso ezali méditation ya maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Maloba ya banvoila misatu pe ba prophétie oyo papa Simon Kimbangu ya 21 atikela kibiso. Nzela ya mibale ezalaka banzembo na biso. Banzembo na biso toyebi ya solo ete ezalaka ba ange batu bayaka kopesa yango epai ya bandeko na biso oyo bakaptaka banzembo wana e maloba to ba message oyo ezalaka na kati ya banzembo ezalaka ba message oyo nzambe azalaka na posa ya kopesa yango epai na biso bana na ye. Enzela ya misatu ezali mibeko to mikanda ya lingomba. Mikanda ya lingomba batata ba mama toyebi ete mukanda ya lingomba soki ekomami mukanda ya lingomba soki ekomami mokonzi ya bule a approuvé yango mukanda wana ekomi pe posa ya nzambe posa ya bapapa. Alors makambo wana misatu nde epermetaka biso toyeba nzambe alingi nini posa ya nzambe ezali nini nini tokoki kosala po ete nzambe asepela po soki nzambe asepeli oyo ye abongiselaki biso nde tokozwa yango. Batata ba maman, émission des analyses spirituelles ndenge tokolobaka avant tokota na sujet na biso tokosenga na ba ange bapusana liboso po ete lokola tobandi émission awa nzambe deja asi kofanda na ngbende na ye azali kobenda ba angelu na ye azali kobenga ba angelu na ye po ete baya kolanda émission les analyses spirituelles. Batata ba maman avant topesa bino sujet na biso toyebisa bino nini oyo tokosolola na bino mokolo mwa lelo tokosenga na bino soki oyebi ete ozali ange et que okonsomaka émission les analyses spirituelles luka baninga na yo ba ange oyo bazali nano distrait yebisa bango émission les analyses spirituelles et bandi. Parce que ba ange oyo bazali nzinga ya nzambe nzambe abengi bango deja baye ko entourer ye na kiti po balanda émission les analyses spirituelles. Parce que ezali la seule émission oyo nzambe na ba angelu balanda kayango nzambe abengi ba angelu ba entourer ye na sima ya kiti bazali kotala émission les analyses spirituelles. Parce que makambu oyo tolobaka na émission les analyses spirituelles ezali posa ya mokilité kasi ezali posa ya nzambe. Yango yo peso to zali na posa ya koyeba posa ya nzambe luka o se convertir o koma ange. Parce que ce que ozali ange nde makambu oyo oko comprendre yango.
Mais ce que vous allez enjeter, ils allaient très difficile. Les analyses spirituelles, o yamba yango na mutema na yo. Parce que ils allaient biloko ya molimo, o yepesa meli bana na nzambe, oyo naba ange bayaka kofimpa, tala kaka ba ange bafandi tout autour ya nzambe baye kolanda émission les analyses spirituelles. Pour bayeba message oyo bapesa kibiso tozali kokosa ou bien tozali kokosa te. D'où tozali na obligation na kati na émission les analyses spirituelles to loba solo to lakisa solo to pesa information exacte to loba makambu oyo ekolendisa kondima na biso to loba pe makambu oyo ekobongo la biso bandini. Baye bazali na misala ya mabe batika babanda kosalela nzambe na solo. Émission na biso ya mokomo lelo comme d'habitude. Ndengeni tokoki ko protéger doctrine na biso. Comment protéger la doctrine kimbangiste. Mikolo oyo ba émission mingi tozali ko sala ezali basé na doctrine na biso parce que doctrine na biso nde ezali lokola poké ya idéologie kimbongisme. C'est-à-dire, notre doctrine ndezali lokola poké ya idéologie kimbongisme. Oyo biso nyonso tozali dans l'obligation. Tozali na obligation ya ko respecter doctrine na biso ndenge yango ezaleli. C'est-à-dire, mikolo oyo ba émission na biso ezali toujours basé sur la doctrine kimbangiste. Ndenge nini tokoki kolakisa na bato ki kimbangisme, idéologie kimbangisme, ba éthique kimbangisme, ba stratégie kimbangisme, ba volonté ya ba papa et système même le système kimbangisme. Donc boko yekola yango na kati ya émission les analyses spirituelles parce que makambu oyo tolobaka awa ezali ba inspiration divine oyo nzambe azali kopesa biso pona tokabola lingomba te. Pona to bebisa te kasi pona to zongisa baye bazali ya kobeba bazonga na nzela baye pe bazali na posa ya kobebisa bazonga na nzela parce que objectif majeur na biso na kati na émission oyo par rapport ya ba travail oyo tozali kosala l'air nyonso ezali juste pona ko empêcher bana ya satana ba multiplier ba effort pona koluka ko bebisa doctrine oyo. C'est-à-dire soki batuni yo mondimi oyo zali lokola ange olandaka émission les analyses spirituelles pona nini objectif ezali moko ba effort nyonso oyo tozali kosala ezali pona ko protéger doctrine na biso. Et puis, pour na comment on peut empêcher? Ndenge ni tokoki ko empêcher batu mabe oyo bakota kina lingomba ba multiplier ba effort ya ko détruire œuvre salvatrice oyo papa Simo Kimbangu ayela kibiso na kati na lingomba. Toyebi ete ba papa ba yebisa kibiso sata akota na lingomba. Azali ko sala travail selon mission oyo ye à côté la kinalingomba. Yo nanga ipe tozali ba kimbongiste oyo tozali ko se sentir ete tozali ko landa nzambe na ndenge ya solo. Il faut tozala pe na mission na biso na kati na lingomba. Pe na kati na émission oyo tozwi mission na biso na kati na lingomba ya ko empêcher bana ya satana ba multiplier ba effort na bango te pona ko détruire œuvre salvatrice ya papa Simo Kimbangu. Tozali na mission na kati na lingomba ya ko empêcher bana ya satana ba détruire bandimi na biso te to bandimi ya tata Simo Kimbangu te. Parce que depuis ba papa balobaki sata akotaki na lingomba, depuis banzembo ezali ko yebisa biso sata azali ko senga bandimi na ye. Tu dois comprendre que Satan azali na kati ya lingomba abota ndenge banzembo yebisi biso ndenge pe maloba ya ba papa yebisi biso abota bana na ye bakoma ba pasteur bana na ye bakoma ba représentant bana na ye bazwa ba fonction ya ndenge na kati na lingomba.
Mais biso mission na biso ezalini. Ndengeni tokoki ko empêcher multiplication ya ba œuvre ya bana ya Satana na kati ya lingomba. Comment on peut empêcher multiplication ya ba œuvre ya bana ya Satana na kati ya lingomba? Toko empêcher ya ndengeni. Landaka émission les analyses spirituelles. Je crois que tant vous allez kolanda émission les analyses spirituelles, nde oko comprendre Nzambe alingi nini. Nasala oyo Nzambe alingi po ete nabikisama. Nde oko comprendre posa ya Nzambe ezali nini. Et tant vous allez kosala posa ya Nzambe, yeba ete o isoler Satana. O isoler Satana. Pour mission na ye ezali azwa yo abebisa yo, azwa yo akomisa yo mutu na ye, et atindi ba pasteur na ye, atindi bandimi na ye, atindi batu na ye pona ko envoûter ou bien ko bebisa yo na ngai. Ko bebisa misala ya lingomba, ko bebisa ba programme ya lingomba, ko bebisa makambo nyonso oyo ezali ya lingomba. Objectif ya Satana na kati ya lingomba yango wana. Na kokota na kati ya lingomba na yo. Pona bebisa. Tokokoma bambuta, tokokoma banganga Nzambe, tokozwa ba responsabilité ya minene na kati ya lingomba. Objectif ya Satana akotaki na kati ya lingomba pona koluka ko bebisa. Mais yo na ngai tozwi responsabilité ya kobiangama ba analyste spirituel, les anges. Notre objectif, lokola tozali na kati ya lingomba, objectif na biso ezali to empêcher Satana na bana na ye ba bebisa bandimi ya tata Simon Kimbangu te. Objectif na biso ezali to empêcher Satana na bana na ye ba bebisa lingomba ya tata Simon Kimbangu te. Yango biso tozali ko kengela ezala bandimi, ezala lingomba, tozali ko kengela yango na liso ya bonzambe. Tozali ko kengela na bandimi na lingomba na liso ya bonzambe. Oyo nyonso akosala contraire ya maloba ya ba papa biso tokososola ye pe toko empêcher ye de façon que eloko oyo ye azali na posa ya kosala pona kobebisa œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu asala yango te. Notre objectif, empêcher les enfants de Satan, empêcher les diables de multiplier les efforts pour dévaloriser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu, ou bien pour détruire œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Toko empêcher ye ndengeni. Batata ba maman, ba stratégie wana ezali ba stratégie spirituelle. Yango tozali koloba, to yekola lingomba, to yekola maloba ya ba papa, to yekola mikanda ya lingomba, to kota a profondeur ya banzembo na biso to ko comprendre posa ya Nzambe, nde eko permettre biso to yeba ndenge nini ya ko empêcher Satana a multiplier ba effort te na kati ya lingomba po misala ya tata Simon Kimbangu ebeba, ou bien po biso bana ya papa Simon Kimbangu tokoka kobungisama. Soki oyebi posa ya ba papa, osaleli posa ya ba papa ndenge ba papa basengaki biso, ndenge ba papa bakosengaka biso. Tango yo zali kosalela yango ndenge wana, Satana akozala isolé. Bana na ye pe bakozala isolé. Bakomona ete yo ozali mutu ya ko manipuler te. Yo pe ozali mutu ya kotuka te, ozali pe mutu ya kosakanela te. Parce que soki Satana azalaki na nguya koleka papa Simon Kimbangu ya 21, nde papa Simon Kimbangu alongaki te. Soki Satana azalaki na nguya koleka bamvoala misato, nde ba papa balongaki te. Soki Satana azalaki na nguya koleka mokonzabule tata Simon Kimbangu kiangani, nde tozali lelo ta mususu lingomba ezali lisusu te. Alors biso lokola tozali bana na ye, bana ya papa Simon Kimbangu kiangani, biso lokola tozali bana ya bamvoala, eke bamvoala bateyaki biso balakisaki biso lingomba,
po ete tozala ba exemplaire tolakisa ndakisa na mokili tozali koyekola makambo oyo bapapa bateyaki biso tozali mpe koyekola nini oyo Satan akotisi na lingomba oyo ezali contraire ya makambo oyo bapapa bateyaki biso parce que nous sommes déjà avertis ya koloba ete Satana akotaki na lingomba. Nakopesa bino exemple moko très simple. Na même démarche ya koluka ko empêcher Satana a multiplier ba effort ya ko bebisa bana ya tata Simo Kimbangu te. Na même objectif ya ko empêcher Satana a multiplier ba effort ya ko bebisa œuvre salvatrice ya papa Simo Kimbangu te. Yo il faut salani. Ngai il faut na salani. Et on a le but de repérer exemple très simple. Par exemple, tango balobi kimbangiste abinakati. Oza église et c'est tombé défilé zali ko salema yo oke ko ponakaka défilé ya bato oyo bazali ko bina mbala moko Satan a zui soki ozala ki mwana nzambe yeba ete Satan a déjà à récupérer parce que mobeko ya lingomba elobi babinaka te tobinaka te donc baye nyonso babinaka sans commentaire c'est-à-dire baye nyonso babinaka na kati ya lingomba au moins que ozala nano bébé spirituel ozala nano mutu oyo azali na maturité spirituelle te mais soki ozali na maturité spirituelle okoki obina te parce que oyebi que soki obini d'office obiangami mwana ya Satan donc baye babinaka na kati ya lingomba na biso peu importe niveau oyo yo ozali na yango grade ozali na yango lignée oyo yo ozali na yango responsabilité oyo yo ozali na yango soki ozali kobina ozali mbala moko mwana ya Satan. Alors pona kobengama mwana ya Nzambe il faut yo éviter kobina. Il faut yo éviter kobina. Et tant yo zali ko éviter kobina, Satan azali ko se sentir isolé. Tant mulongo ezali, bato bazali ko défiler. Soki bato mibale bazali kobina, et que bino bomoni ete, bino bokoki kobina te, bino botika bango. Botika bango ba défiler bato mibale to bato misato, basala mulongo ya bato ya kobina. Il faut empêcher le diable de multiplier les efforts. Il y a pour convaincre bana nzambe to ko bebisa lingomba ya tata nzambe. C'est-à-dire il faut tous aller dans esprit ya ko discipliner même le diable. Na ko beta yete, na ko soanisa yete, metango balobi mondimi ayiba kate, yazo ya ko pousser yo na ko bina. Zwa décision, discipliner, yebisa yenga na ko yibate. Même aye na ba tentation ya ndenge na ndenge discipliné yebisa diable ngana oyibate naza mondimi c'est-à-dire lolenge wana nde et ko permettre biso to koka ko rédiquer ye na misala na ye na kati ya lingomba baye bazali na banzela ya ba itandoike baye bazali ko sala musala ya journalisme travaillons pour l'intérêt ya lingomba de manière que tout empêcher ici faire, tout empêcher Satan à multiplier ba effort na ye na kati ya makambo ya lingomba po abebisa lingomba te abebisa pe bandimite po biso tozali na makasi ya kokanga yete tozali na makasi ya koswanisa yete tozali na makasi ya kobeta yete na bana na yete mais tokoki ko empêcher à multiplier ba effort oyo azali ko sala na kati ya lingomba. Nous avons cette possibilité là ya ko empêcher diable à multiplier ba effort na ye ya ko détruire œuvre salvatrice ya papa Simo Kimbangu. Tozali na possibilité ya ko empêcher ye a bebisa bandimité yango musala oyo biso tozali ko sala na nzela etandoike les analyses spirituelles. Voilà batata ba mama tokokota na profondeur ya émission na biso les analyses spirituelles ndenge tolobaki sujet na biso ezali
comment protéger la doctrine kimbangiste ou bien protégeons la doctrine kimbangiste. Na cadre ya ko protéger doctrine kimbangiste, tolinga ki to profiter tozwa maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani na maye malekaki na mboka ya Nkamba na tina ya toli oyo papa Simon Kimbangu Kiangani ya pesa kibiso faveur ya koyebisa biso ete toteyana to pesa na ba conseil to éviter ba camarade ya mabe to éviter batu nyonso oyo bazali komema biso na libolo. Yango to poni sujet comment empêcher les diables de multiplier les efforts pour na yo nangai to bebisa mate pour lingomba ya tata Simon Kimbangu pe e bebisa mate. To zui sujet oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobelaki likambo ya camarade ya mabe. Batata ba maman na kati ya lingomba na biso tozali na batu ya ndenge na ndenge. Biso tozali na chance makambu nyonso oyo esalemaka na kati ya lingomba ba papa bayebisa biso. Biso tozali na chance makambu nyonso oyo esalemaka na mokili ba papa bayebisa biso. Yango chance na biso yango wana eloko nyonso oyo tokosala tozali kokanisa ba papa balobaki nini, tozali kokanisa papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki nini. Tango tozali kosala likambo wana tozali kosala yango a comparaison na maloba ya ba papa, tozali kosala yango a comparaison na maye tata Simon Kimbangu Kiangani azali kote ya biso tango nyonso. Umeli tango mulai na kati ya lingomba, lingomba ezali sekoué na ba comportement oyo yo na ngai toyebi ete ezali comportement ya ba kimbangiste te. Lingomba ezali sekoué na ba comportement oyo yo na ngai toyebi ete ezali contraire ya ba doctrine na biso. Bambuta bateyi biso makasi pona makambo wana. Mokonzi ya bule pe alembi te tango nyonso azali kote ya biso pona makambo wana nyonso. Mendenge tozali na kati ya lingomba. Soki batuni yo nani asalaka bizaleli to nani azali na bizaleli oyo ba papa bazali kopekisa. Nani asalaka makambo oyo ba papa bazali kopekisa. Nani oyo a respectaka makambo oyo ba papa balobaka te. Soki batuni biso, je crois que personnellement ou bien individuellement tokozala na difficulté ya ko avouer que ngai na tosaka te oyo ba papa balobaka. Ngai na yokaka te ndenge ba papa bate ya kabiso. Ngai na salaka boye te ndenge ba papa tokozala na difficulté wana ya ko se prononcer biso moko na ndenge na biso. Yango wana Nzambe ayebisi biso ete toluka ba camarade ya malamu. Po camarade ya malamu azali mutu oyo azali komona yo ozali kosala contraire ya makambo oyo lingomba esengi. Ayebisi yo alobitala makambo oyo ozosala ezali malamu te. Ezo risque yo ozala na problème na tata Nzambe ou bien ezali ko risque yo ozala na problème na lingomba. Camarade ya malamu yewa. Pamba te mutu oyo akoyoka katolite azali mutu oyo azali ya kokufa. Mutu oyo akoyoka katolite azali mutu oyo azali ya kobunga. Yango papa alobi na biso toponaka bakamarati ya malamu. Makambo mingi ezali koleka na kati na lingomba. Lelo tolingaki tozala un peu moi na tendance mo na standard. Tozala na température moko un peu standard.
makambo mingi ezali koleka na kati ya lingomba na komona boye tozali ko détruire Eve oyo bamvola bamonela ki passe na komona boye tozali ko bebisa bandimi mais eloko ezali ko sala pasi tozali inconscient ya comportement na biso oyo ezali ko dévaloriser œuvre ya tata Simon Kimbangu. Nous sommes inconscients ya comportement oyo ezali ko dévaloriser œuvre ya bamvola misato. Et nous sommes inconscients ya mabe oyo biso moko tozali ko sala na kati ya lingomba. Tozali inconscient. Topona ba camarade ya malamu. Tote ya na kape, mate ya esi la kate.